alors que nous avons fan. Ce qui a le big no ko fait le midé abimisa tchatcho yemo ko tchatcho bo tuna yango na vite bo ko tuna vite biso waze quoi yende ala porte parole ya nani ya quartier matin yende arriva ko yemba na quartier matin ye wana asali ba passeport ba bien nze mono ba bien passeport zo ba d'abord que non ngana kama vient biso waze quoi Félix sata na nzambe ngo balobani wapi toke malembe te pe en plus vie tala makambo zo ba biso te bah oyo ceux qui veulent pardon ceux qui disent aujourd'hui adachi moko boy ve nande mo abete qui talam nenge ko folo na sali azuyo ba mise pas azuyo moko ko mpe mise na depuis kala pono il faut ça mise ya nani depuis kala ya fait la biso ko fit ba tala talo vraiment oh et c'est oh talo vraiment moi mo ba ko la tabilo ko vraiment moi mo ba ko la talon nani nini moi mo ba ko la talon mais en plus il paraît-il ah, il y a des filles na mbokani. Na mbokani ni. On va pas en plus, yo musicien, soit disant ambassadeur. Gims c'est que tout le problème bongo. Déjà mon ambassadeur moko boya pays moko batir toshini. Mais elle va penser pourquoi on m'a posé que non. Na koza musicien, na koza ambassadeur yo oponini. Atika la côté mogoti. Moko za taka mi balete, côté mi balete. Yo za musicien, tika musicien. On comprend? Parce que yo, on s'en va baiser, mon père en plus, vient à zone à Eba qui nous sont installés comme nous, par finanga, par le mabel en communanga, et c'est plus ça risque au bongo. Dans le clip, on a talon mobile, on a clip en azanani. C'est qu'il y a tout le bas, mi balle, tout le bas, c'était la clip on a. Pour ça, tout le bas, c'est qu'il y a baba camarade. Baba des histoires dans bango, il y a camarade. Ça, tout le bas, mi balle, c'est mon ballon en azan mon balle naï. Pour y aller à talon. Na biboye biso papa biso l'équipe papa omoni makama papa bango papa biso papa biso l'équipe papa bango makambo belé. Bonjour, bonsoir, chers amis internautes, mboti, bonjour. Bande konabisonyo sur ya Concept Touch TV. Ça ne doit pas être où vous aurez le bakou vraiment ya kolanda. Émission nabino kitoko bongo la vie de nos artistes. Ou epe samara bongo et panangamoko. Cynthia Mbombo, autrement dit moi la popia munene la Kilimanjaro de la presse au boy au sein mokili na yo. En tout cas, vous abonnez, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement à la Concept Touch TV parce que bilingue. Bilingue de bilingue. Ba on a beau s'abonner, te bozo raté, beau s'abonner, bino bolingara botali mais botali ozuka moi elengi émission pe kanyo makaso bika na s'abonner za rango pas cité parce ba komara s'abonner wana nini mo ya rouge fini ka tente 2 fois pour ozara na ba notification nyonso ya ba émission e bana rokota. Là, j'ai dit un grand merci à papa et maman, babi couple Milando. Au bapé ça vraiment mon apopé amener les places ya revendre ya rosali ya bino musala na sima caméra na zarabongo na fenek mo compte chef babi mobala pembe wabi misanga kitoko be vraiment na banda kuna bino. Là je vois encore en tout cas bino nyonso ba abonner na biso na lingara bino vraiment bo continuer à s'abonner, bo continuer à partager l'émission, bo continuer à commenter vraiment parce que avec vous ndé to travail aka na plateau lelo na zanga mo côté na zabongo na les contre-maîtres de la presse en tout cas to remeka un peu ko sur marambo ko ezo les réseaux sociaux ezo silaté marambo bino mo boyebi ezo les canaba réseaux sociaux papa na biso l'équipe papa na bango o abota mwano o ni ezo komaka grave etiki marambo bana manike na Odile Manzaka bozo welela nini toyebi te Ken Piana na Odile bozo welela nini toyebi te babi côté kuna pe ba warion basiliki babi côté kuna pe ba golo basiliki babi côté kuna pe bana maison mère basili qui finalement en tout cas Fenek Fongole biso vraiment plateau to ya babongo invité na biso ya lelo Isaac et les contre-maîtres de la presse. Bonjour Isaac. Ouais, c'est un bon Kilimanjaro de la presse congolaise donc moi Popia Gaillard balobi que non beaucoup misko Kilimanjaro mi balé ndegono pesa aux États-Unis balobi que non donc Albertina vraiment donc Beka donc Albertina Beka vraiment les Kilimanjaro de le Kilimanjaro on a quatre États-Unis on a vraiment linga rappel musala te yaza les Kilimanjaro ka simple et yo siko ça siko le coup musiko ba Kilimanjaro surtout donc voilà un peu c'est une place azali donc c'était ça normal donc vraiment déjà ba tozo mona qui nous contre-mettre déjà pour dire les manzaka lobi micro il faut rassurer soin peu santo ouais c'est grand mon secret c'est quoi ça que nous d'abord nzambe apesi biso souffle de vie et nzambe on apesi soit tini sous batu au bal quand soutenir biso mona que lokola maman sociale maman Lina na kati Autriche vraiment donc il y a le baïma que nous il faut soutenir vraiment à 100% la fondation LB
social Usafi. Donc vraiment merci beaucoup à toi maman Lina, vraiment musulokela solo dans nous solo la carte na bomo na ngai et na robosa soute boss na ngai Junior Malaissa ba Junior. Donc on va garder nommer baza pembe na ye ba fondé du pouvoir baza ba Bobengiama ba Pedro Nzimba ba de Japon baza ma tel me belé baza ma sentir vraiment na boss Junior Malaissa et Chancel Bemba de Midier au moins sous bodi de manzaka moi sinzabe baza ba Élysée Bokota. Donc c'est pe yamboka Élysée Bokota ba Papi Kakole c'est bon maître Ninja Sikatenda. Donc baza ba stage na biso Junior Katakata bazali comprendre le bureau surtout ya wenge musique à maison mère ya au monde les gars qui mango pas dire manzaka et na l'équipe pas dire manzaka moninga ni lamba moko bozaki bien te yango dire manzaka ponga mon pe na monyo le pe nzo la tela basi na la mbasi comment te que no bien calme bien calme ngo il faut na kata ngo boso no katanela na boso parce que on dit manzaka mta pesa kinga isinga parmi bilamba na o maneki o kakula tango te o kisinjora de porte ki poto o na sur vérité on va te la carte papier nango te o uti te uti oh biso sala bilamba te se de loka komba mutu moko mona pono ko na kati ya mboka na biso donc la me uti libanda donc et na leke pour dire manzaka singa te parmi bilamba na ngebele te albi parmi te ceux qui au défi ça so dire manzaka défi ça ngami na linga kata ona niti pour Élysée Bokota kutu makama ko to défi ça linga te bango ba kabila ne bato bilamba parce que ba kabila ba misia minene o moni le dire manzaka so alobia bana ko beta lisolo ba misia wa kabila bilamba ana mboka oh ne ba misia bele ba lobaka o dire manzaka pas parmi o dire manzaka a défi ba chroniqueur na ba chroniqueuse bilamba apesi ba musicien na ba musicienne bilamba eza ba chroniqueuse ba la télévision belozo mona balata mimi o dire manzaka na nzoto na bango balata na ka donc yepa lata bango balata ka o dire manzaka ya lata ka bango te o dire manzaka mo sinzambe ya kolata bango te et est-ce que lokola muta beto di sur la Soudaf on comprend pour yo kina des Afrique du Sud ok ndaka zongi okomo ko bisango lokwa ndoto so loti no ka ndoto bokeno Afrique du Sud ok bene so eza nti muto beteli o dire manzaka li sur la bilamba ya omoni ya biloko la isko devant a pesa sko ba kisinjora a pesa ba Ken Piana a pesa ba maneke a pesa ba onke non na kenda poto te mais naza toujours l'esprit à Congo na kenda poto te mais kisinjora kenda poto kati bilamba po kisinjora bike biloko o yala ka odila ko lata kote nana meme na poto ngo hérité watana be malgré abimisi na enka ngati tie to benga ngo le ngati kote to benga ngo le ngati ti de kondana be na age na mama mukolo bongo komi ko wanga na batu iza dali sumuti ayana biloko solo yanga bite na lobi boye bato bongo faut comprendre bango ce qui baza aveugle bango ko mona ka bien te pour mutu lokola donc mutu lokola odile moi si kitoko mutu ala ta kitoko makasi bongo mutu aza propre makasi bongo so okoloba kino pe en plus odile na est-ce que odile na mutu lokola Ken Piana odile manzaka okeni wapi Ken Piana wasuba na bilamba na mbeto pe asuba na bilamba pe en plus na mbeto mais mutu ala na ndé vira biso papier le presse 3 fois ya ko suba na mbeto balinga bengana na braza era suba na braza na mbeto abatu on pense que mobalo suba na bilamba batu na tirbo te po ya melaka tirbo makasi so tirbo te siko oboma mutu na village to bayebi te osuba na mbeto pona nini yo Ken Piana on pense que mutu bongo est-ce que va odile manzaka vraiment ana ta ya kolinga mutu bongo au moins YouTube na yo comprendre ba analyse mususu pe ba analyste mususu eza bato lokwa ba Ken Piana baza no ba faux ba analyste baza ba mote ba sali boy kikina bango au moins nazo ko inviter ba ndeko biso lokwa ba Mike Lukamba il faut donc il faut pas éviter bandeko wana il faut bandeko na biso lokola ba vena biso lokola ba Vesa Toulouse comprendre il faut pas éviter batu wana ndeko na biso ke azosa ma chaîne film na film ndeko biso msusu wana bu il faut faire attention na batu wana po ba ko sali pe kombo na yo ya omoni ba fenek mokonzi bango batikala kaka toujours na simaka do bazaka na mokonzi na bango comprendre il faut linga kozana batu ko trahir bango net nga ko trahir odile te nga ko trahir te mais so na trahir odile te so na trahir odile na trahir mamoko le roi de la forêt on comprend Ken Piana olobi makambo moko bona papa na biso ke non ndeko na yo nde trésor lumière ya ko il faut te comprendre le moko pourquoi bino boko bosana ka makambo mususu trésor lumière était que journaliste Ken Piana babé ka za journaliste trésor lumière lobi était que za journaliste ya ka to so en français pendant 3 heures d'état yo kimi ozolo bakino papa na bino pe asona na papa na Zakaria babaswe na français yango ngapela esi Ken Piana boy ya isa papa no pe Zakaria ke so na nani na exaucer na anglais oh mais yango na est-ce que na bibo Ken Piana we rapaza mukolo azam masa Ken Piana mais dans l'option vérité papa na bango pe Zakaria o yazo kota makambo akele pe so apela exaucer na anglais so ke okoka après na te bana nini yaza bana oh bana na yo ba baza wapi après moko balakisa na poto boy nani azara shegi na poto la balibanda
ba ka blesse 5 euros mais vidéo tambola ba toujours to ba bien ngoti un fene qui mon cousin habite so bakambo na Paris moi ne moko ba la ba libanda ba to wenge ba to ba idakaye écoute bouger mutu mais c'est vérité trans qu'on niveau mais y'a mon papa dans la zone là no ba libanda ba poto et bon ce que moi ni niveau nini chaîne yango wana zo ilali kuna bwa so na chaîne na papa na biso le roi de forêt na chaîne yango nani we sur TV yango za n'importe ye chaîne kuna yango ilali chaîne kuto n'importe ye bagnet ngana ko so na été parce que ya za niveau mona bodile aza niveau moko na ba sakadi kuta aza niveau mona na ba to assista ngala eza ba niveau po ngaso ki na lobby wa te moi mukazo makenga sko na make ba ken piano poto ba master on pas ken piano ba master reprend toi na jamais na réserve et pas ken piano parce que baza ba master pe en plus ozo makeno dile manzaka bodile aza mo salibala ti mais azaka na mo azana mobali na ndaku mobali ne ma wa futira ke palin on m'a tapé si bango devant ba osaka be mission na palin na mais qui sinjora o mona ka be mission na balabala na kolwe botela batu wapi na boma na barumbu bon marché te na barumbu côté rai kuna te asala kuna te kuna ko sala te za salité za neti donc so asala émission kuna a reverser copie ya famille na ye copie bango basalaka oh so ke kuna héros kuta ba chel so ke kuna héros studio mona suwa kuna kuta ba tika ba dia malakati ya lupango na lupango na bango na so ki ya yesu ki ya bango na yebite eza côté nga ba lo kende et pas ser na nga l'époque on comprend na sala émission kutu na ye bato bazo comprendre na sala émission na tinanga bato so bolingi bokoti na chaîne pas Dieu luke Isaac zela malembe na yoka ke loko mombo babi yo sake émission na kisinjora mais kisinjora no singo soko cha émission na tuna ye question na ici ce que vient na bisonné baloba ki no yo zalaka autre dit moi c'est pourquoi ben encore vieux a bien fait dire ngamo si petit so ngamo si simba ko cha musapi oh ngabi fe na ise soki na zalaka ba journaliste soki na zalaka ba journaliste oyo ya ba pede o ya zalaka na bango pembeni ba yeba simba ye yo même je sais belé osuku ba kimi na ba poto je sais belé zalaka bango no mona makambo sala kati mais na ebiso c'est la malembe obi misu ba kimi na poto ba misu ba kimi na poto o ya ba otama bango ba osala ta no na ne na bete yo za moi si Jimmy Tumba Golba les États-Unis Yaya Kenzo les États-Unis Cynthia Mbomboye le Kilimanjaro Jimmy Golba les États-Unis yangande comment na yolo solo Cynthia yeyo on comprend ce qui na zalaka yo za moi si yo tina ngasi mo so na simbio na tina on comprend et puis sangani so na vraiment bali force en pleine émission et puis te wana lokuta un vrai donc on comprend mais yo so tina ngana chomisabi elobata ibobo yo ministère de animateur depuis kabitia mozapi na lalu masalanga Nicolas Mokonzi yanga ya kati balobi samedi show toujours ya bora nga mabanga trop nga na nepe ya TV na pela ba master na pela ba vie nanga na ba toniko kukuntwala na vie nanga Willy Kayembe vrai on pas na la vie le roi va vie la biso papi mboma so ke suli bana mboka ba marosi munga baza ba lolita mais na pesa message na cameraman mobo Yannick Yura ce qui est mission dans les quotidiens na ko beta sko ba cameraman moko mais est-ce que ozo ba kino il y a d'autres caméras ba futa ba cameraman musu ba futa ba mbongo ba ba sali mission nga ba kiola kisango au départ nga na fani bo Yannick Yura au des fois ngona lo ba mago mobali nzamba yi makambo odile manzaka pita pesa ke da rapport Yannick Yura yaka aya minga ni mission lo bisinga o akolo bisanga émission ko tateti lelo oyo abengi nga sous dernièrement allo via biso lolita mbo a sepel ne miso sali makasa lobi fo le kavuma na top news bo skize nga tangi kombo ya chaîne wana awa on comprend ya ko le kana chaîne na atindele nga journaliste na tuni ezave habité lolita mbo lobi azokino yamba vena bino mo fleuri so na ka mo même jour bino bo ko sala émission nga même jour ko yamba vena mo fleuri émission nga siko ezokota te yango moni Yannick Yura ke ba ngana zali gorodo ngana balukaka ngai na sanza kama beso na sanza no so ki bisasa na ngezi yo na nzoto yeba ke no okobela makwanza Isaac et les tozo continue c'est comme si bato wenge bozo kokalisu bo koka ba ken pianate bo koka banete bo yango kasi biso to bando mona na tanga kala so ba toucher wera Sankara Bimi so ba toucher wera mais c'est comme si tout royo batikel ka Odile Manzaka batikel bino bo koka ba onyo so ba koka sute batikite o mate esko bango ba ve batali on m'a dit biso la wengeza nini époque va faire yaki époque va hériter époque va dépliquer époque va merle bouto on bon na mito sko ton époque va catholique
hein nande ko na biso mususu inongo nina ba chanteur na biso ba oyema makasi ti parce que ba pas fait divers pe ba yaki ba jena tula masana nga pe ba répondre à yaki on comprend ba vina biso lokola ba nani oyo ba café room on comprend ils ont époque na maison mère so saka de kuta ko so na ken planète parce que ken planète massa saka de kuta te et so comprendre ce que dit les manzaka zo répondre bango zaka pas répondre bango pour tanga comment moment que odile manzaka de pas toucher ki bango ni on mi ko to bengo odile manzaka un contre bango nyo surtout tala ningo odile manzaka zo lobisa mutu lokwa kisi njoka biloba loba tala mutu lokola kisi lokola odido mutu lokola maneke anima amoni makambo loba ba propos tenir ko loba no odile ezate parce que odile manzaka leki na beauté leki na aspect leki na makambo belé akefinga mona odile bébé varam siko makambo yo tolongo wana keli piana amoni su makambo koloba pona odile te akomi na niveau afinga odile manzaka aisa bodile manzaka no yako akobala mwasi loko odile mais yo mutu do bala ona mwasi na ndako tala mwasi vraiment ken piana makambo boy vraiment okoboya pe ken piana pe plus okokana ndeni ko suba na bisuba mobali na mbeto Isaac tous les parents to bota biloko to ça na ba réseaux sociaux éthiques est-ce que c'est important ko ça bana na ba rando ya ba parents c'est important na mona ki manikat ko tse marambo varam na kata marambo yo et puis bino pe de na côté na bino bozo finga pe mona na ya ko soité biso to finga pe presque babia to finga te presque babia biso to respecter d'abord et pour ni presque babia za no musicien au moins babia shoko za no musicien wenge musique à maison mère et so on peut le quoi na so le père na bisi yo papa wana do papa do babia vena biso o abota presse babia te na est-ce que papa kofi na lobi boye na quartier mate kuno soko ateba mise uso to kasa na quartier mate biso mise uso to blague no baza ma quartier mate to ki basala interview ke to le kakaka na quartier la te eza ko sepela te alobi clair pe en plus et l'autre se fait na papa mo fleurer alobi mais il paraît-il na yo veut dire que nous aller caper na maison mère et ce qu'on parle quoi na c'est que ba mise belé moi ni génération ngala ba lo moko génération Bercy on a fait ça dans image ya wenge musique à maison mère est-ce qu'on parle so ba vela biso ba babia bazali ba mise ya wenge musique à maison mère vu que to zwaka bangote soit bazaki impatient le roi de la forêt a foulaka na tanaye a pesaka ngingi na tanaye so eta que papa bango bazaki ba pressé ne ba wela ba kina quartier maté et ba comme na quartier maté reprendre yango wana ba bimi ke ba ministère quartier maté yango to kamo to moni ke no vena biso aigle o aza mwana bango de to yokaka alobi ke no aleka quartier maté yango bimisa été te biso dans le système ko soigner to soigner na yo o mote micro ba nga esalinga bie ba wario ba komi ko reconnaître papa chéri binadam parce que ezaki équilibre mo mabe ba wario bo comprendre valeur papa chéri te il faut comprendre valeur papa chéri ya on a lobi que no maneke siko atali niveau makambuza to ko tanga ko mona biso presse ba ngana opesa de presse ba c'est mon ami presse ba ngana problème neta za mona lokola nga on comprend presse ba na zo ba que numéro 17 ngana na lo ba que no bo voter numéro 17 c'est déjà grand de ngana lobi makambo bongo za le roi de yake no likolo déjà makambo ba lobi ça ka de kuta ko so na bango pété niveau ça ka de kuta de mata on m'a dit piroger, on a pirogé te mon amboka azo loba fort papi les presse azo tikate c'est du col international français ben na munoko on comprend donc biso to tika atate ouais la de papa biso déjà loba ke non asala ki da vivre lobi ke non biso to lokola ba vitamine to yaka o beti biso to ya o beta to ya objectif biso ke to kana yo na ebisi yo mais yango makambuti wenge on m'a dit réconciliation to bengi réconciliation réveillez-vous bien donc to sengi merci beaucoup na vie na biso faire rigola abimi prison na ebisio ken piana faire aza master na hotel ken piana ozaba gima be mission no yango na tuna ka bato ba kina osaba analyse na fait no ken piana vera biso ba pimo maloba elo moko boye zoba na zoba suba sakani baba zoba osaba zoba moko bato ma elo monte no yo na fenek fenek mukonzi yo journaliste o mote bo saka maele moko ya simbi caméra yo pe koto yo belle fille beau garçon muto simbi caméra boga ya omona na esa batu kino soki muto simbi caméra bandiko na so alekili bosa caméra bobo ngamba moko po boga o sakanate et so repelo ko la sikoni na esio boye ba ken piana baba toko sa banaliser bangoti pona nini munoko na bango fanda ka place moko ti ye moko fait artiste lokola faire ko ba kilo kanga ye moko nzamboka landelité ozoko ko tsembo nzamboka faire ko ba kangi na vie privée ya lobi faire ko la bakanga ki était abelende liboma na poto ye ka ye moko ke no ba bando bima na faire ko na kasho
kaka ye moko badobima oh ba bima na fere na kasho fera koma lokwa PD nde même makambo zolo ba yango wana ti oh ba bima na yango donc yo mutu bima ba gima ba mission ba ta fira nga marka uzi ya Freddy alobi vede alors comprendre était Tracy Nielès vraiment soda makasi de sativement que non wa mayele ko le kala ba ken piana na ba mbuta oba ba mo mikolo ba mission moko ba sila succès beaucoup de bino analyste otiki comédie otiki musique comme analyste oyeko ya après bozo menacer biso boti no wapila ba école nini bino bato ba papa mikolo ba na ba ya mikolo boy balinga su bozo ba lo balinga la te ba usukuna mbuta tala gayar mwindu yaza mbuta braza mbuta soki likaso soki na ba biso ya ba te yepe basali yepe za musicien qui sinjo raza musicien aza imto aza pe musicien yemto za na baselo ba mara Vespar à l'époque na lobi na Venzora Venjora musicien na ka semo on a za orchestre moko boy na yi semo otu misanzemo moko boy mikolo pe boy Charlotte nini Charlotte Mbanga yo kasi ko mutu ze dike batu o Charlotte Mbanga elinge la sani est-ce que comment mutu makasi na soya mwasi est-ce que vraiment nzemba bongo vraiment yo kando bino pati boy ba nzemba bêtise boy na ko na te ya roka masko aza musicien pas ni musicien ceux qui musicien et to musicien pas ni ya a créer a fula ba musicien ba wemba pembeni na obi abimisa ba beau chanteur aza na jeune mobo aveugle Gino beau chanteur voilà aza ina masana nga Ozil o aza na maison mère beau chanteur Ozil so ka wemba bo boulevement vient biso modogwa barambo ozoka lokola masa biso Chico o aza pas vient biso faire gola so tali bien ba wario bazo boya maneki balobi maneki ofinga bango koya pembe na falite mais pourquoi boko kama kaka kisi njora position des banate oh papa na biso aboti aigle papa bien so lelo oyo aigle wana akobi biso mabe boko ofinga surtout aigle wana boko sala aigle wana banalise boko miko so pa champagne so diza boko so pa balotoko na nzoto o faire ko la bimi kasi nani alingi azongela pas faire nani kisi njora azali pas faire te tolingite mbuma mabe kisi njora toboyo bagolois le boca de la presse toboy kisi njora pembeni gouve les gaulois te faire en demander c'est bon faire à Mukongo papa Hervé faire à Mukongo akoni ma bêtise to fingi faire baba ta luzitu ofingi otikali kuna impoli suka kuna pas faire baba to moi respect moi te que non faire attention c'est biso ba kongo to vraiment bataluzi tout beta tala na meki ko pratiquer ka moi le romo na nzoto mwana nga écréler nga boye comprendre ba kisi njora balingi na bango so pa balotoko na nzoto te o ko sa to champagne ezo mona bouteille ta kaka na verre ba golo ba boy na bango yo suka kaka na quartier matin pe de ba pese instruction mais ba pese instruction kuna et pas merveille aval donc ale kemisa finga ka côté outi te po bola muto na sali abosa na yango te Erisa ka inga passeport Erisa juste passeport tel hérité dans jouer rôle na bango mais na sala babi oyo wana yango babi yango nde odila oke nango poto ak États-Unis odila bazaka masi zambe na opazo sango odila bazaka na États-Unis biso kana kisa to paza ka sango succès à consacrer la télé so dit la liste à banque non on ne voyage pas pour qu'on voyage pourquoi on voyage avec bit ils se comprennent mais c'est que non voyager na biboye musani kisi nyo voyager era ba bese poto azo ba télé que ça rôle ligne yango moni rôle era comme kuna irita watalier wata do yo marketing osala ka watalier okotaka wata na ba guerre na batu tandis que wata aligné makamati tala ko folo mide reprendre les gens ya musique ya Congo mais ndenge moko ba stratégie peke ya ba gauche droite animi héritier watanabi eso ko bolo kona lobi bolam le héritier lobi mona wana niveau ni na mona makambo zo kele nango aza mona ki bundeke héritier na ye antimi héritier watanabi mais héritier watanabi abuta na maison mère mais non na biboye biso da quartier maté to mona mission leki mission maison mère te biso balula ka biso omoni biso balula ka biso so ba kisi njora ba kota ba quartier maté ba porte parole pour ba sacrer kuta bazalaka ba papi le prince il était avec un papi le prince et loko tu ko lona na landa ke mission mo ya Gibson alobi ke bango ton bazalaka na quartier latin ba mise nyonso babanda kunde ko envier bango ba bimisa taille base ba ya na ba
la balance ba ko finga bato ma coche to bona vela biso lanit vela biso aigle ba finga ba misala ba coche tala au moins wenge buzika maison mère yé wenge BCPG sur le terrain maman ah Gibson so lo bibungu Gibson pas comme mise ayi kula bana bato wenge ti pose ami quartier bino ko pona te quartier la tête chacho bana style chacho siko tuna ba mise on pone bo beta chacho ti ye Gibson tuna ye pone pas plus bato ko ba mise so botanga ba komona ba ba mission ngate na au moins na quartier maté après vila biso aigle pe aigle lobi ke no ale kande kana quartier maté ya uta déjà ba nouvelle talent na bango na bandal mais ici bandal mona wenge ayebi pire vene we rason ayebi vene jibe piana mais ici abiso wenge ndake ndako zwane makambu kuna comprendre donc ya tika Egypte constater copie na yo na mona yo sera biso na boduga azoluka protéger obi matako ke na poto mais oyemba pe banzemba bina kopela te ba mission na ba soleil pourquoi vous avez succès succès de l'Égyptien na sala succès makasi na nzembo na Biblia wala na bokasi ya orchestre ya quartier maté ya ye moko siko no mo ba Fabrice basali ba Villa Nova baleki na bango ba Fabrice ba depuis basali ba nyasi musique baleki na bango ba bina filende ba bimi ba on comprend bango ba sa bloco wana obi ka obeta stade nani il pas obeta stade just stade Dubai nani wana lobaki on émission micro allo stade allo c'est le micro de ce stade wana lobaki une émission alors qu'on a micro Fenech moko mais Fenech tuna ye stade tala ya tuna no ve na ndema beta no tuna stade ka ata mo ka journée mo na stade ka wana omona wakoya stade ko baluka don boy akoya boni stade ko baluka stade wa Egyptian vilanze mo ngo bila batukuna oui va mystique bon va faire balinga actualité va faire balinga actualité vio komeka note ata tera li vulu kutu donc ya bule ma abula o matadi ne ba akire matadi ba tomo ya matadi na mukongo ba tomo na munaki ko na matadi na bula wa matadi te wala stade martyr eza 20 mètres na bien ya obulango matadi na kile na matadi ba memi na mukongo nde wana stade martyr on peut donc asa donc ya kosa te ya zoro tapenze moni ba kono yemba makuna mama pe ba fani nini vraiment wakino kota kuna okobi na nini la nzembo ya libala te wana ezaki na quartier maté wana daye moko boyana nzembo te Freda nanga te ba vona te ero ta va faire rigola keba septembre mo pe faire rigola robe novembre mo faire rigola donc li bende na stade wana pe kangi makambo na poser une question mon robo e ba souffler nga yango kaka ya ndenge ezalaka vrai ou faux Koffi Olomide nde mutu aya na chacho na musique na biso congolais ayi makambo toi il faut que tuna wazeko tuna wazeko ne parce que nati le kolo alors ba ke Koffi atika chacho vela biso wazeko porte parole ya chacho ce qu'on a obi que de loko pe merci beaucoup vraiment na fait donc notre ingénieur m'a fait que surtout féliciter parce que a mérité pe makambo fait que mokonzi est-ce que vous avez d'abord que non ngana okama vela biso wazeko Félix Sata na nzambe bango balobani wapi toke malembe te pe en plus vie tala makambo zolo ba biso te ba oyo ceux qui veulent pardon ceux qui disent olbi adage moko boy ve na ndemo abete qui tala nenge ko folo mina sali azuyo ba mise pas azuyo moko ko mpe mise na ye depuis kala pano il faut ça ka mise ya nani depuis kala ya vela biso kofiti il y a depuis Kalefa là ça biso que là musicien ya vela biso Rambo mais on m'a comme musicien na ye a comme via ba falio comme motif na musique ya Congo numéro 1 eza Koffi Olomide na ndenge nini na ndenge nini yo ke lo ba makambo na numéro 1 et puis en plus na au talib au falipe mais yo musicien ozo mi classé te o joueur ndenge na stade ozo beta bale me poste nozo e bangoti o pa te na lobi boye moto ngo bomani pa moko to ala kisi ke no zaki fan soki ya lobi ke no Koffi Olomide abimisa chacho ye moko za chacho botuna yango na bite boko tuna vila biso waze quoi yende aza porte parole ya nani ya quartier matin yende arriva ko yemba na quartier matin ye wana asali ba passeport ba bani nzemo na ba men passeport soki te nzemo moko EPCR kuto l'équipe EPCR on m'a dit donc vela nga vraiment clip mo soso vraiment moko pe bo ko live ko bima poste pe makamuna na yo na so vérité message biso ke jido lo mona stabilité makasi on prend vela biso wazi ko reverser makasi vraiment par rapport à niveau na yo na ba journaliste na ba ki chez yo ba ozo avi na mo beti doser pe en plus ozo ba ke do lo ba ma be ozo na matete ko mo beta na ça c'est musique eza ya ki caractère ya ki système ki dingwa matete na neni ni via ko ba ke no ye numéro 1 na neni ye mamba ye so numéro 1 na musique ya Congo pe ambassadeur ko la ta ba bilamba lati wana na ba photo
bilamba wala tu on a reçu des ambassadeurs na lobby boye mais mutu na lobby boye yo komi mwana mwasi au revoir o la tablamani ya bana basiti na lobby boye yo so mutu za mwana mwasi au revoir la tapé po yo mutu mwana mobalo zo mona ki o eza talent mais yango na bilata la tango na bilata la ta talata lovement oh et c'est au talent vraiment moi mobile ko ta biloko vraiment moi mobile ko ta talent na nini moi mobile ko ta talent mais en plus il paraît-il il y a des filles na mbokani na mbokani nini on va pas en plus yo musicien soit disant ambassadeur Gims c'est tout le problème bongo yo ambassadeur soit disant qui tire mboka na biso libumu polele tolo polele libumu polele boka sezate la elambate na ba talent na ba est-ce que ça clair vraiment reprendre puis en plus ole tatouage coûte eza makambu na ye reprendre ba tatouage wana eza nani eza mwasi wana o achena diboko nani eza nani ye il faut pas tout na ye il faut pas tout na ye ba tusko ba lo basinzi mais na lobi boye nga za ba problème na bango te na pe pour ça makambu na bango te nga na tano ki na critère vraiment ya ba ambassadeur okola te lamba bongo te okoza pe torche ni bongo te na ndenge nini comprendre le mot que Kofi Kaza ambassadeur maza pe musicien après mais na lobi boye nga kama aleki pa vila biso sango vraiment que je félicite vraiment sango sango mokonzi vraiment vina biso Israël vraiment Israël mutombo vraiment mauvais tu vois ça comme ça qui to ko le ka journaliste belé en télévision la chaîne de sango chaîne des populaire chaîne politicien chaîne commerciale chaîne makambo belé ba tout niyo makambo wana pour na nini o mata ko expliquer ngote on va déjà mon ambassadeur moko boya pays moko batire toshini mais ba pese pourquoi o mata poser que non na ko za ministre na ko za ambassadeur yo oponi nini atika la côté mokoti moko za lataka mi balete côté mi balete yo za ministre tika ministre on va so yo o sa ba bezi mo pe en plus vienne zana ayeba ki no so seli kambo ba ko finga nga ba lo ba mabela na komona nga et c'est plus ça risque au bongo mais ma bête oh toi na ba moment yenta il faut tika a peu temps pe ma veut ko fa la scène na ba age mikolo boy veut ko fa la scène il paraît et les gens na mboka na biso on ban atika biloko wana reprendre elamba bongo ma veut ko la tango bongo te la tango mais talenté wana zo la ki sabana basi ba mi ba na ta talent ce moi ba la ko mo la ta talent comme nani moi dans tout nioti moi mo ba la ko mo la ta talent comme nani peut-être mais oui et ben nani yo moi mo ba la ko la ta talent parce que ça qui clip te na le clip en talent mo ba na clip na zanani c'est que tourner ba mi ba la tourner ba c'était la clip wana pour ça tourner ba c'est que ba camarade ba beta histoire na bango ya ba camarade so tourner ba mi ba c'est moi mo ba na ndaza mo ba li nai pour ya la talent na biboye biso papa biso l'équipe papa omoni makama papa bango papa biso papa biso l'équipe papa bango makambo belé so papa na bango l'équipe papa biso na ba bêtise tala net bêtise et la mbaboye et c'est déjà moi le roi de la forêt les pères qui se respectent au attendre ici bana ba condition moi aux États-Unis maman mais yanga bisal mais la tata est déjà mon wera ko ta talent ouais veut dire que wera ko ta talent c'est noko wera ko ta talent wera la ta look ou musique puis en plus aux États-Unis et tout ça fanda wapi avant moi na bango na soki akoma maneke soki nani soki maneke mais je sais à les États-Unis bango à Europe so et la mani ne ko bima danger exact non chaque monde a gardé taille na ya garder limite na ye moi ma camarade tata bango na toli so ko tangote parce que ils ont le moment de comprendre que qui sinjora a luka espace moko bo ma ko kangote a luka to fingaka reprendre so ngala ko ba finga vina biso président quartier matete po na respect na zana ngo envers ye et so repelo kwana mais ceux qui bazo tinaka nde batu po baya ko finga le roi de la forêt ba finga odile ba déborder comme tie pas moi na odile ngana oya nana isa bino ki mono dile nana isa bino ki mono dile za mongol ngana abaki ke ya oloba su to tinda ba to tinda pe bino na biboye ngana bi nga odila tindi ngate pe odila za ta ko benga ngate ke sala émission pona ke bobité bolamu siti mbumbo ngai so to bito zo ngamo muke boya parmi bato sa bolamu na vie nanga
so na ko linga tena mona mutu moko babimi na balabala ba ko ba n'importe quoi so mutu ko odile fa tsanga ndako na faire ba une année 6 mois 2 ans naebi varam très bien mona on a très bien naebi très bien on comprend et on sabino que non et on a mutu obeta vraie histoire odile ndako wana azati ngam na expliquer mais autrement na ndako odile place boy so que place naebi on comprend ce que non mona mutu moko boso imanike oh que milaka no ba drogue trop au ça no ba n'importe quoi ah mais on dit les personnes ne kunangati on dit les personnes ne kunanga na lobi boye on dit les personnes ne kunanga nga na fona presse babiata on comprend mais yes toi ça maman YouTube toi là ça succès sur YouTube moi na ye asa moi ne promotion taka niveau maman et bien numéro ya candidat moi na donc numéro moi na e bien ngoti aye bien ngoti oh mais na be monsieur Zali total ka be monsieur ti aye bien ngoti na yebi surtout na ye na ndenge nini ayebi numéro moi na été ya candidat au moment na numéro mais on nga yebi moi na za numéro 17 na rappeler yo moi na yo ye saka ba to be mission bana changu bo voter numéro 17 ko ba te non o bana changu bo voter numéro on peut na bosani yango tala décret mais nazo biso mama vertis ngati ye moko no be mission na ye mais c'est na ngana dina mulazi western so kwa tante ya bana motema grand pays pitchen ba na vacances na kata Londres it makamna oloba est-ce qu'on peut le voir là makamuna oloba bas Sephora Chibangu diamant noir na kati ya Luanda ba makamuna oloba ba jidite Akila jidite Akila ba makamuna oloba très bien que non na constaté on comprend donc ils ont appelé moko boy tu vas comprendre biso na maison mère soko yé na système à bloquer biso to débloquer te te biso ko ta kuna makamwa te te bazika te biso sali biso bien ba immortaliser ka justement bloquer cadenas c'était bloquer ka bon biso bloquer cadenas petit biso Elvis on comprend stade so Tony stade basala pour battre surtout stade so Tony mais on il faut tout na siko ba vila biso Mark House ba gouver le gaulois ba les bouga de la presse ba on a loba ki soki stade na Tony atomba mutakala moi ba exact niveau par niveau défi na bango zalaka bango na bangoti bango na bango ba yebi ba bomanaka bango na bango Mark House a pu na raison ko loba makamona eza vie na ye nga ko konani a vie Mark House te na ko konani a vie mutute mais Mark House azoloba o ya a senti pe o ya omona ce que Tony na otika mutakala parce que alobi que non bango ba soka dans la loquette et ce qu'on peut voir c'est Mark House vient na lobby o ya lobby et au pays omona na musique yango tala musique a ko na litoi boy na téléphone na musique à live o te tumpe jour un peu ba boy pe yango pe je peux aller au tour na stade il faut to yoka mutu live siko ko yoka gu ya téléphone maman na gu ya live ndo faire go la pesaka ils aventure te au déplique o yemba na que le monde na déplique faut que na pour maniance il peut faire votre liste vraiment ba journaliste Dadi LBD Gilit Molobeli il peut faire votre liste vraiment ya mwanda te non toke concert le 30 vraiment ya moi oyo donc les 30 mois auto que les concerts donc dimanche mais était musalati donc que musala tomoni Isaac o attaquer baninga o attaquer Kisinjo o attaquer mais Robino Mundi bozo banga etoni parce que pas loba ki ba atener ba propos na ye wana ezaye Robino Mundi bonga otanga na ko loba makamuna ndeni ngaka loba ngamba déplique donc maintenant programme à déplique Fab Gaz Kalater zo na Kinshasa avant de répéter na Marie-Lise on prend mieux de so na bi mieux de so na tanglo bana werati mieux de so yona papa pliambil héritier watanabi yona awa na matongi awa on prend bazé belé ba misi bazé belé ba café room bazana ba Jenny banini yo ketenga Robinho o aza mwana oyo abima na denga terrasse soki ba botle soki wapi yaza mona wengete ya botika biloko nako asala moi te vocal na ngana ebi na nga vocal na te na mais to bo yete mutu yene ye moko o mona deke bo oboti bana mais mona moko azolo ba yo za tata na ngate moi de ne so bike yo tata na ngate siki azama mwana te ya solo ye fa luka tata na ye aki kande ya OK papa grand frère adoptif ba adopta ka ye avivara ba adoptif bongo biso to bi na maison na makamne na bien ngote nga kana ya bo mashomi hein bon chomi mo te chomi aux États-Unis chomi vie bongi
Fabregas et tout nangani tout na o panzo sango je me pense Fabregas sango parce que États-Unis on revend trop le qui n'est pas vu la biso manda chante au longue pas manda chante au combien pas ya vitrine ya Just Diena au longue pas Just n'est pas abeta ma fille encore de boy makambo mikolo bola kisa mais chomit alors on a comme pas dépliquer pour Fabregas et Robinho pour au lieu de moment na bato selo ba gérer minene et tirer tchana nous boy chomika si chomi a monique non et pas Fabregas ta maman quoi c'est ça si on t'a na Robinho qui nous était héros Robinho te na ligne na makambo na ligne te Robinho te il faut tanga comme Junior Malaïsa boss pas trop Junior Malaïsa l'homme de Bissomba Somba. Voilà, Moutuno siko gradi ndombele pe. Ndombele la pe sombote malko bois qui sanga bambote no yango. On va Pola d'or. On se base na yo. Hein batu ba retenir na passage na yo. Te batu ba retenir ka. Ouais, batu ba retenir ka ki non, biso to ya ka koloba vérité, to ya ka ofinga te, to ya ka koloba n'importe quoi te. To ya lokwa ba kisi njora te ba manike te ba ken piano te o ba ozanga ka batualité ba luka ka batualité ba sima batu. Parce que ngai na zawana so ika ken piano tout molika mise moko songo paranga na ye. Pour l'action qui est politique sur les amabé. Oh maniqué, oh Kissinjora tokoloba parce que Kissinjora est mort à la dame défi. Albi qui nous a monde de la télévision, un monde musical, bakanga motuté. Bakanga ça rappelle motuté. Alobi bien. Tenga nazo bangate, nazo solisaka ndeka papa nga ko bangate, nga fana na boss sa munene Junior Malaïsa. Na ba grand frère na États-Unis lokola ba Jimmy Gold Batumba. Na ba grand frère lokola ba Yaya Kenzo, ba Alex Tima na Washington. Bata Koubissé les jeunes de Dallas. Bata maison mère. Est-ce qu'on peut le voir là? Non, bah Goff Kizola. Est-ce qu'on peut? Donc naza batu na wenyana ko basola na donc na mbila kolo. Oh bata maison mère ba vio ba benga kanga basola nanga. Na bodile manzaka mosinza mina na ba maître ninja sikatenda. On point. Donc mote nanga toujours na maman Sylvie Mapata, il faut tout le chapeau. Maman Sylvie Mapata donc maman exaucé na gradi maman botela biso bana intelligente bana o ba mama yele kito bana ba ibo solo là. Donc merci beaucoup na bana wenge musique maison mère, merci partout que vous êtes dans le monde vraiment. On est toujours ensemble avec vous et tant que contre-maître to défendre toujours wenge. Ba mote na maman maman Paola Charlène na piso mote la kati Paris wana. Bon séjour à toi Florence Soula moi c'est à Pembe on a niveau on a Kinshasa vraiment bon séjour na yo mbote na batu tout au balinga kanga partout dans le monde na oyi saka batu kina no c'est lelo na émission na vraiment na habité ceux qui cameraman na okatela nga partout partie de nga salanga bien anniversaire na nga vraiment ils le 4 septembre pardon ils le 9 septembre le 9 septembre vous me joue au contre mettre botama bande ko na ngai ba yaya na nga ba vie na nga ba masa na nga ba petit na nga ba famille na nga na mikeli c'est na nga na dine moula si ça là déjà geste déjà na rolinga vraiment était que star na bino na sepe la pe jour na fêter pe anniversaire et ça là quand même bien format numéro de téléphone bo bengi ndeko na nga moi si Cynthia Mbombo Kilimanjaro a repesa bino numéro na nga o azan besoin na nga naza na mit o contrat na nga za na des chaîne moko na ocho éliminer ka siko kasiko kaka na ocho éliminer chaîne moko boy donc naza na Bilamboski nde makambo télévision maman Lina na kati ya Autriche maman wa ça vraiment qui naza la boye donc naza peso sur la légende de la télévision vraiment naza wana of pas ça besoin chaîne yaka sola kalar na yo na koya na solution mbala moko na travail boulot nanga donc moti ta bato tout au balinga kanga merci vraiment à toi Fennec donc notre Fennec mon cause notre vraiment au sentiment que makasi vraiment merci à toi aussi Cynthia Mbombo et merci vraiment na Safi Nana Safi Nana vraiment la pêche mbote vraiment et parce qu'il y a muto yambaka nga pe moko pisa la nga moi bien Nana Sanga donc balobi moi soso talier moi c'est moi il faut kumisa nzambe ba fa nga partout dans le monde au pays qui libanga te bo comprendre mi ko na mo diminuer mo banga par rapport ya ko sola bato ba sola te. Voilà, batbazo solo, te bo solo, la kalibang ezara mbongo. Là, j'ai dit un grand merci na bino tout, hein. Babi, papa et maman, on a ba boss nanga, merci na confiance, couple Milan toujours. Merci na pe Isaac et les contre-maîtres de la presse pour Onzima qui vraiment invitation nanga. J'ai dit encore un grand merci à Fennec Mokondi. Oh, ça sera toujours na simabili likuna, hein. Quand Isaac a lobi, ceux qui bateau bazar na simabali kapel liboso, non. Isaac Borobo et Bino Nyonso. Donc merci beaucoup. Merci à Jagger Vumbi. Babi Jagger Vumbi, petit mais costaud. Mbote na yango wana. J'ai dit un grand merci na Bino tout. En tout cas, bon continuer à s'abonner, bon continuer à vraiment oui que non. Mikolo yo balobi que non il faut vous appeler na basali ya Nzambe. Bien.
au moni qui non ba tu vas comprendre vraiment balimbisa ngani vraiment na zone susu awa balbi il faut uzala basali ya nzambe bien balbi que non berger Silas hein berger vraiment Silas asimbanda vraiment pisho muti balbi il faut boire rappeler mingi prophète hein prophète Isaac Mbaka il y a église divinité hein vraiment balbi prophète Isaac Baka il y a église la divinité vraiment balbi que non kuna vraiment soko yé prophétie ne prophétie oh ba kosa yo prophesize Isaac kuna te abatamine te pembete prophesize Isaac soko pa ya prophète Isaac Baka balobi soko yé vraiment na mombele wana vraiment surtout prophète on va prophétiser makasi pona biso bana nae surtout ka mikolo lobi que non yo il faut ko bala yo il faut ko kene musika mikolo azo prier ka makasi pona banguna na nga pona ko zwa pe mbongo makasi. Amen. En tout cas prophète Nzamba zo lokum ceux qui famoso prier pona Isaac. Là je dis un grand merci à ma maman chérie au Abuta Cynthia Mbombo babi ma boko banque Micheline Kongolo déjà des retours à Kinshasa pe sa zo ate wana maman nanga ma fille chérie Mich Kamusao. Mami et Coco maman lekinanga atalaka émission na ngai donc je t'aime beaucoup merci. Maman lekinanga Gisèle Ngoyi babi wana mama leki nanga vraiment babi mwana suka alia kande mingi je vis Kankonde famille nanga mobimba na pesi nombote Brian Kambamba Mia Kambamba wana ba petit nanga donc je vous aime tellement merci na onyo sobo sala pona ngai nde na lobaka ke soki nzamba zongi te tokuta na prochainement onyo so sans besoin abenga ngai na sali musala bien te na lobili kamo be sepe c'était beaucoup na commentaire te bo finga te parce que biso ato finga te na kata concept TV bo benga nga to soletan ke mikolo bisous bye.